Mbote bande konangai ngawa bino Jean-Paul Jamba na ye lisusu na émission na biso tolobe la santé. Merci ndebo ya minga na banda kona bino bande konangai lelo lisolo na meme bino eza tozo sala kaka ndento kanaki ba émission o etali malade ya mutu ou bien ba émission o etali ba maladie psychiatrique. Dernièrement to sala maladie au balobi TOC o ezali trouble obsessionnel compulsif. Lelo bande kona bino lisolo ya maladie etali personnalité pe maladie etali personnalité donc o mingi personnalité na ndenge to lobela kangote mais personnalité na ndenge tozo lobela na ndenge psychiatrie, c'est-à-dire que malade na yelango lelo comme nango paranoïaque, mais normalement titre nango zali paranoïa, mais mutu azo salango balobaka aza paranoïaque. Na yango bandeko maladie yo eza d'abord maladie ya personnalité. Alors maladie ya personnalité zanini ezali maladie o ezali en lien na caractère à mutu. Donc par personnalité bazolo en français que c'est un ensemble de comportements, attitudes qui caractérisent une personne, caractère propre à quelqu'un. Il y a des personnalités. On dit donc on a maladie de personnalité définition wana. Et cette personnalité ndé to barake mutu o ya yebani to mutu azana ba responsabilité. Siko bandeko avant na banda maladie yango ya personnalité o ba bengi paranoïaque. Nana lobake biso nyonso nase awa nase a na mabele hein, sur la terre. Biso nyonso tozana ma graine ya ma folie. Biso nyonso tozana ma graine ya ma paranoïa. C'est-à-dire que au couvent na pem comme sous boye au comme bolele mutu makamu sous lobi ba ah ya lobi na ngaboye pona nini na lobi boye pourquoi lobi boye te au moni soketika na niveau moko ya C eza maladie po ekokoma na biso nyonso. Donc nous sommes tous des personnes difficiles. Donc par moment mutu nyonso azana ba problème na vie nae na parcours nae. Mais oyo kokoma maladie eza soki makambo nyonso na comportement na ekomi exagéré que ekomi kocha batunde na ibisa bino toujours na ba maladie ya liboma ya mutu que soki comportement na yo soki façon na ko vivre ezo gêner mutu te eza problème na moko, mais soki problème na façon na ko vivre ekomi ko gêner entourage na yo ekomi ko gêner na musala na yo wana nde ekomi pena problème ya maladie o ba bengi psychiatrie. Donc pour revenir là, qu'est-ce que c'est la paranoïa? Paranoïa c'est d'abord une personnalité de naïf sibino, comme il existe plusieurs. Donc tozana ba nanini classification na psychiatrie, tozana ba trouble ou ba bengi trouble la personnalité moi et belé. Na kotang il a bino quelques-uns, hein, pour na kotang a sauté. Mingi boko mona pe bat musu bazana trouble la personnalité ou ba bengi narcissique. Trouble la personnalité narcissique et pas bateau ba milinga mingi. Donc makamunyo soso bosali ye kakanano. Wana de ba bengi trouble ya narcissique. Tozana ba personnalité mususu o ba bengi personnalité antisociale. Tozana ba personnalité mususu o ba bengi psychorigide. Qui ata likambo o lobindenge nini ata o yede conseil ya sali mabe o yede conseil soka sa décider ka ko changer vite ba psychorigide ba wana ezapé genre mususu sur la personnalité. Tout ça la personnalité obsessionnelle. Personnalité obsessionnelle, tout ça la émission ya tok bomona kiamo. Tout ça la personnalité mususu dépendante. Tout ça la personnalité ya évitante. Tout ça la personnalité moi ebelé. Mais lelo personnalité oyo nazo le belabino lelo ezali personnalité o babengi paranoïaque. Personnalité paranoïaque bande konangai na kopesa bino ba caractéristique nango, mais personnalité paranoïaque na ibisi bino ke mutu nyonso na biso nyonso tozana mokilawa tozana mwa dose ya paranoïa. Pour la population bazo retrouver 2 à 3%
ya bato o bazana personnalité oyo mais ya ko koma maladie soki e komi exagéré siko nazo sala ya bino bandeko description ya personnalité paranoïaque siko po yeba ke muto azana personnalité paranoïaque nane komi maladie te eza nini eza na mwa ba critère ebele mwa ba signe ebele muto azali na sensibilité excessive aux échecs et muto azana sensibilité excessive na échec que soki azo échec donc po na yeza neti mokili ekufi muto wana aza na trait ya personnalité oyo babengi paranoïaque muto oyo aza na refus donc le refus de pardonner les insultes par exemple muto oyo azalaka ke soki osofingi ye akobosana te kofingi ye donc rancune wana eza mpe na bato baza na personnalité oyo paranoïaque muto aza na caractère soupçonneux et tendance envahissante à déformer les événements en interprétant les actions impartiales ou amicales d'autrui comme hostiles ou méprisantes. De awo bawe muto oyo aza na caractère kaka ke kosoupçonner mutu ke mutu oyo nazotimbeli kasalanga mabe boye ou bien aza na esprit mabe ozokanisela mutu ka mabe donc esprit wana yango caractère ya soupçonner wana yango wana kokaniselaka mutu makambo mutu akanisi te yo bule na place na ye mutu wana aza na trait ya caractère oyo tobengi paranoïa. Sens tenace et combatif à ses propres droits. Bon, mutu oyo bato oyo caractère oyo paranoïa batika likambo te baza balandelaka makambo nyonso na justice oyo babengi procédurier, c'est-à-dire que soki oza na problème na ye akofunda yo partout. Mutu aza na trait ya caractère oyo afundaka l'état akofunda sécurité sociale to l'état ke bazoyeba ye bayibi mbongo to baprélevé ebele donc baprocédure yango wana eza esilaka te na batrait ya personnalité oyo. Bato oyo baza na personnalité oyo ya paranoïaque baza na doute répété et injustifié sur la fidélité du conjoint ou du partenaire. Donc bato oyo baza na personnalité oyo doute oyo eza tembe te doute oyo eza kaka kose méfier kaka kose méfier azopesa confiance te surtout soki aza na mwasi na ndako bon entre parenthèses personnalité oyo ya paranoïaque eza mingi na mibali basi baza nango me mingi te mingi bato baza baparano mingi eza bamibali sikoyo baza na doute oyo ya tembe te me baza na kobanga baza na méfiance na fidélité ya conjoint na ye et puis baza na tendance mpe ya surévaluer importance na bango, c'est-à-dire tellement bipesaka importance mingi mpona bango bamona neti likolo ya bato nyonso wana personnalité nano ekomi maladi te baza na esprit kaka ke bato bakosalela bango bacomplot donc soki ata bosololi ata bozosolola na ye azokanisa kaka ke ozobulele ye mabe wana personnalité oyo babengi paranoïa sikoyo eya kokoma mpenza grave ndenge nini eya kokoma grave ndenge nini bandeko na ngai mpo na ntango nayebisi bino ke wana ezali ba ensemble ya personnalité ndenge natangeli wana personnalité mosusu donc eya kokoma paranoïa damon expliqué bino paranoïa elingi oloba nini paranoïa ezali mo ebandaki olobama na grec ancienne donc elingi oloba nini elingi oloba à côté de la plaque elingi oloba à côté de la réalité ou penser à côté yango nde paranoïa soki balobi paranoïa c'est que mutu azokanisa côté azokanisa à côté de la réalité donc aza na réalité te wana nde paranoïa na grec ancienne siko définition yango moko oyo nayebisi bino eya bapersonnalité nano trait ya personnalité mais siko définition ya paranoïa eza nini définition ya paranoïa elobi boye c'est une psychose qui se caractérise par un délire systématisé qui ne s'accompagne pas de diminution intellectuelle de la personne. La personne garde ses capacités intellectuelles, elle est dans la relation, dans l'écoute, dans la communication. Engo babwe que mutoazo paranoïa siko ya maladie et la psychose. Na epsabino psychose ezali rupture avec la réalité. Siko paranoïaque
ye psychose nezaka muke azotikala na mayele nae sur le plan intellectuel échangeaka te aza mayele azosala musala mais na cerveau na ye mwa parti muke kaka nde ezosala ke adélire donc azala na mwa rupture wana na réalité différence ezali entre paranoïaque na schizophrène schizophrène on ayebisa bino moto aliboma rupture ezali complète na réalité azoyebele kote mais par contre oyo azosala mwa psychose na ye paranoïaque mais moi espace moke kaka ya cerveau nde eza atteint na délire oyo le reste ya makambo nyonso eza normal. Siko bandeko badélire oyo ya moto aza na maladie oyo ya paranoïa eza caractérisé na basigne mwa ebele. Signe ya liboso mpo omonake moto aza paranoïa eza orgueil. Orgueil awa bazoloba estime exagéré ya yo moko, donc sentiment ya fierté ya onde orgueil, hein, donc fier nde toloba na lingala fier eleki na période aza na maladi na ye aza fier makasi, donc ye kaka mutu ayebi makambo nyonso na discussion ye kaka mutu fa dominer ayokaka mutu te ye kaka mutu azaka na raison soki aza na problème ya paranoïa. Siko signe mosusu ya mibale eza mégalomanie. Mégalomanie bandeko eza kaka orgueil excessif, donc désir excessif ya puissance et de la gloire, donc wana nde komi folie, donc olingi kaka yo nde ozala na désir ozala na gloire yo kaka nde ozala liboso yango nde mégalomanie. Sikoyo na psychiatrie délire wana bazoloba ngo ke eza surestimation ya soi, donc omitie au niveau ya likolo makasi ke yo kaka donc okoyoka lisumu mutu te, donc yango nde mégalomanie wana. Siko bandeko ba erreur eza mingi na jugement wana signe mosusu ya misato. Ba erreur eza mingi na jugement, donc na français balobi que les erreurs de jugement liées à un raisonnement logique sur des bases fausses, reposant sur des bases fausses, donc a priori, donc subjectif eza awa ezali personnel, donc erreur eza nini? Erreur ya jugement likambo moni boye na mutu no o renverser nyonso, yo mutu ozo persécuter mutu, yo mutu ozo nyokola mutu, yo mutu ozo maltraiter mutu omi bimi victime, donc na makambo nyonso na période oyo oza maladi ozo renverser yango, yo mutu ozo perturber batu ozo persécuter batu e community yo ndo komi victime, yo mutu ozo maltraiter batu e community bazo maltraiter yo, donc yonde na erreur ya jugement na troisième signe yango wana. Siko discours bandeko na ngai, discours ya mutu aza maladi soko yebite okanisa ya solo po intellectuellement aza intact, mais soko discours no kanisa ya solo makambo azolo beza ya solo, mais soko olandi tina suka omona ke incohérence mo ezali, mais ne bandeli discours na ye tellement ezali organisé, ezali censé bato nyonso yango nde diagnostic ya malade oyo eza pasi po mutu akoloba penza omona mutu aza présentable azoloba bien, mais na suka na entretien ndoko wakomona ke non makambo eza cohérent te. Bato baza na malade oyo baza na théorie mingi ya complot. Dans un premier temps nde nayebisi bino okondima histoire na ye ke tala bazo comploter boye mpo na ngai bazonga baboma ngai na ndako na ngai batie bamicro wana eyokaka ngai so nazoloba na butu so nalali baza na bakamera batie, donc discours wana kokanisa mpe ya solo, mais eza na cadre ya liboma na ye na cadre ya délire na ye. Exemple mosusu bandeko na ngai moto aza na maladie oyo babengi paranoïaque, moto aza na paranoïa, donc ye soki par exemple aye na bureau na ye na tongo boza na bacollègue na ye akoti na bureau na apelisi mwinda ampoule eziki akointerprete yango mabe akoloba no bacollègue nde bayaki na butu bazikisi ampoule na ye, dozomona donc aza na berero wana ebele yango nde théorie ya complot nde eza mingi, donc na basigne oyo bokoki koretenir mpo na maladi oyo signe ya liboso ezali méfiance, donc mutu paranoïaque asemefiaka na eloko nyonso, asemefiaka na mutu nyonso, aka na confiance ya mutu te, et puis aza na malobane kaka théorie ya complot,
Donc, ben, indice pour diagnostiquer, donc les indices pour diagnostiquer la psychose paranoïaque. Des signes ezali que natangeli bino quelques signes oyo ezaki beau diagnostiquer mutoyo n'entourage na bino. Na bino baza na rigueur psychique. Rigueur psychique a eza boy. La personne reste sur ses idées de façon entêtée et obtuse. Donc obtuse eza donc mutozo za ma finesse, mutozo borné, mutozo limité. Donc rigidité psychiatrique ata oye na makambo. Yé azana idée nae a changer te. Donc signe ami bade na ibsibino na bandako ibsabino méfiance. Méfiance awa donc allant jusqu'au délire de persécution. Donc pour nae le mal vient toujours de l'autre. Pour na muto aza parano mabe utaka na mutu mususu yete ya sara kama bete. Batukande bazoni ngaba sale mabe mokili mo bezoni ngosale mabe. Sikoyo esprit on yande babengi persécution ezaniti harcèlement bande konangai. Donc le sujet se croit attaqué dans son bonheur, dans ses intérêts. Donc par des personnes réelles ou imaginaires, yande babengi persécution. Donc azomo na neti bazo attaqué, amona neti mokili mo bezo ezolinga malheur nae, mokili mo bezo linga chute nae, mokili mo bezo linga akoya asambwa ayokasoni. Idée bazana bango o ezo lembisa bango mingi pe yangwana idée à persécution. Siko signe mususu eza bande konanga babengi dogmatisme. Dogmatisme eza nini? Eza attitude intellectuelle affirmant des idées sans discuter. Eza nini? Eza niti bato bazo kende ba église. Donc nyonso yo sango akoloba amen. Nyonso oyo pasteur akoloba amen. Nyonso oyo bakoloba ke nzamba ningi boye akosala yango sans discuter sans attitude intellectuelle ya ko contredire to ko discuter ko ngako ba vérité mususu. Les amis ngi pe na ba parano. Siko bandeko le paranoïaque finit par s'enfermer dans un cercle vicieux. Persécuté na persécuteur. Ozomona donc vine siko mobimba ekozalaka kotura makambwana. Ou bazo persécuté mais yazo persécuté bato azo ebate. Sikoyo makamunae maladie nae eza tellement structuré pour eza organiser délire ya bato maboma mususu eza organisé te mais ya muto azana parano makamune le kuta nae ezali organisé ezali systématisé ezali censé yonde ba soignant ba minganga ba mona pasi pour ba poser diagnostic pour akomema bino na likambo ya solo pena tina suka mais okoka komona ke eza normal te na après nini entretien parano bandeko na epsa bino makambo méfiance azape na suspecte bon azana donc non seulement il se méfie mais il suspecte les gens en permanence. Azako interprété bedema nyonso likambo nyonso soka moni ya interprété on ndenge na ye. Donc azo tia doute na honnêteté ya bato. Parano azana confiance en mutu te. Po akopesa mutu confiance te. Azo tia doute na honnêteté ya mutu nyonso. Donc azana inimitié mingi, azana baninga mingi te. Mutu azo sala paranoïa. Po natan azo se méfier na bato, akopesa confiance na mutu te. Donc azo luka aye baba détail nyonso makambo zo salma po à partir de détail wana azo kaka aye ba faille. Donc le paranoïaque c'est une personne ayant plutôt tendance par manque de confiance. Donc paranoïaque azamuntu o azali kozanga confiance nae po azo bimaka victime par manque de confiance. Siko bandeko na ba exemple ya ba paranoïaque ezebele. Soko zana mobile ya paranoïaque eza souffrance makasi po neti mwa so kende ke zando mobile ya paranoïaque akokende nanu ye moko zando atala soki osalaka combien de minutes na marché soko osalaka une demi-heure aller-retour ye moko soko asali une demi-heure aller-retour na marché siko yo soko ke marché azo osalaka ndenge asalaki une demi-heure or azo yeba te ke yo soko kei il faut otambola okokutana muto sololi il faut kakola il faut comparer bas prix ya koyeba te
siko soko zongi ekokoma problème na ye. Ya onde mingi ba parano bazana ba jalousie ou babengi jalousie maladive. Téléphone na osoke lelito ye azalaki te to ye o répondre na téléphone na ye akolunga ye posolo nini olobi nini. Yo peso babengi yo akolunga ye banana bengi na motif nini. Donc par moment ekomaka invivable. Na phase pesa oyo bazalaka maladie. Na bandeko personnalité paranoïaque naïb sibino. Donc quelqu'un de très peu affectif, rationnel, ne sait pas se mettre en question, pensée unique, qui a toujours raison, rigidité dans la personnalité, méfiance, jamais confiance, agressivité dans la famille, alcoolisme. Si on a expliqué moi que l'alcoolisme est comme un rapport n'est pas paranoïaque. Comme azana fragilité psychique, amelaka masanga po abosana po akoka kokomble vidwana. Il y a des mingi ba paranoïaque ba comme un alcoolique. Méfiance, donc jugement, donc jamais à cause de confiance. À cause de se mettre en question. Beaucoup de la table discuter boé. Batunion sur baby qui a raison mais il pour na raison. Na pesa un exemple monsieur paranoïa. Na classe bozo c'est la travail en groupe. Pas possible de devoir balbino beau travail en groupe. Paranoïa ka ko benga le bino ba problème professeur a sangaki côté monsieur na comprendre ce que expliquer ngai. Yo otindele makamunyo so expliquer à comprendre problème. Bon comme ici que jour il y a rendu il y a devoir kuna a changé à lobby yo mutozo harcelé yo azo sala nyonso pona yo et puis a commis donc aux insupportable pona epo azako aider yo mutasali musala nyonso au moni po mon instabilité ya mutu place komaka et puis ba komaka soki mutu amoni ba parano bazanga raté ba bisika tout to ana bango na ba misala to ana bango na ba classe to ana bango partout mais soki moni attitude ndengona il faut que se retirer ko ben nzoto pour bakokoma na agressivité makasi pour na malade no sa psychiatrie délire ya paranoïa ya monde babanga kamingi po ezali organisé ezali censé et puis mingi ba passer en acte bon physiopathologie par rapport à paranoïa ndenge nini mutu aza moi normal na moi personnalité na trouble ndena kokoma na malade yo ya paranoïa. Une personnalité qui va se construire au fil des années et qui va se durcir. Ce sont des gens qui sont durs avec eux-mêmes. Bah, extrémistes, par exemple, en Dekolanaï. Bateau Bazana va partir à l'extrême droite. Après, Bateau Mingo Bazana esprit Bateau Bazana parti à extrémité et à droite. Mingi Bazana parano. Netiba Hitler, Bani Bamunos, Bazaki parano. Bateau bazo kaka procédure nyonso. Courant ayé par exemple 200 €. Yé a fondi EDF, albino, compteur na bango zamabe, a commis d'être recommandé, baketi na tribunal. Parano. Mais si comme malade y a parano, et y a kubimana ajnin. Personnalité paranoïaque na ibsibino, et bandaka na jeune âge. Mais si comme malade mingi et comme à partir à 40 ans. Aux alentours de 40 ans, c'est une personnalité qui va se construire au fil des années. Malembe, personnalité wana ezo comme dur. Ozo s'endurcir, ti au comme la maladie wana à partir à 40 ans. Si quoi déclencheur ni nango, et donc on est les déclencheurs. Si quoi à partir à 40 ans, suite à un événement de la vie, gros stress, rupture amoureuse, souci makamuka ko tukuta na ngana mokili et ko déclencher maladie wana penza kotina paranoïa pacha 40 ans. Si ko cause bandi konanga cause bazolo bakaka ba composante génétique neti ba maladie nyonso moi génétique ezalaka na environnement et kontakapé. Donc parano bandi ko mut nyonso za contrarier. Donc, conflit familial et belé, violence autoritaire. Donc, ce qui a commis la maladie, on a commis la violence, a commis autoritaire, a commis procédurier, a commis très dur.
Si on attend à commencer à délire, on va bien délire paranoïaque. Donc, le délire paranoïaque, c'est le plus dangereux en psychiatrie. Parce que ce délire va se construire petit à petit et englobe tout l'entourage du patient, soignant comme famille. Donc, pour naïe, ceux qui sont hospitalisés à Koloba, nous sommes en complot. Ils ont la famille, ils ont la soignant, en complot. Et puis, Makambakoye, c'est bien un complot au début, vous quand c'est selon. Donc, naïe, si nous avons la jalousie makasi, délire et jalousie, on a des crime passionnel. Au moment mobali a bomi moi sinae ou bien bakam sus tozanango ezake tellement mobala azobanga ke bazo moi sinae abando kanga moi sinanda ko tous les jours moi ça m'a sauté pour azobanga ke bayibaye zomona ba mususu mona pe moi sinanda ko jamais zakana téléphone babotola mwasi téléphone yende kaka ifazala namonaka bapatient mosusu mpe basi na bango bayaka koloba na bapsychiatre ke clé ya boîte aux lettres jamais amona yango mobali ka moto azalaka na clé ya boîte aux lettres mobali moto afunda ya boîte aux lettres compte eza na komboka ya mobali moto ayaka na mbongo donc nyonso wana eza na cadre ya paranoïa na cadre ya jalousie oyo babengi maladive yango nde ememaka mingi na crime passionnel oyo mibali babomaka basi na bango. La personne qui pense qu'il y a un complot autour d'elle, bon, on expliquait Bino par rapport à relever à compteur, et des fois qu'on relever compteur, tout facteur à téléphoner, il y a contesté. Il y a des parano à contester et le connaissons. À quoi perdre de temps comme ma lettre recommandée, qu'on tinde la lettre, nous sommes dans le cadre de procédure. Ces personnes ne sont pas soignées car elles ont un délire préconstruit, d'où adhésion totale, ce qui fait beaucoup de douter, ce qui fait beaucoup de douter les soignants, jusqu'à un moment où le patient devient incohérent. Dès la psychologue que Batmingi, bazana maladie à paranoïa, bandi makate qui ba maladie. Yaoundé, bah c'est soignant répété. Mais si koyo, soke de qui, bayaka kanga bango na makasi o babengi hospitalisation d'office bamemi bango l'hôpital wana siko ba traiter bango ata 1 mois ba stabiliser bango nde babimi po paranoïaque moko te akotikala kondimaka maladie donc ye bato nyonso kaka baza faux ye kanda aza bien bato nyonso baza contre ye kanda aza bien sikoyo délire wana soki moto azosala yango bazodéfinir yango boye. La paranoïa est un trouble de fonctionnement mental qui se manifeste par une méfiance exagérée des autres, une sensation de menace permanente et un sentiment de persécution. Donc, paranoïa est un trouble yamutu, ou est komonanana méfiance yamutu azanango et pas batumususu. Méfiance et puis un sentiment de persécution que bozo kanelae Siko simplement pour la toujours en français paranoïa c'est l'action de croire et de focaliser sur une idée qui est fausse. Exemple, croire que on est espionné. Par exemple, quand ça est espionné on est paranoïa que non to vandina mista na to solo lawa mais non ba micro ezali ba tcheba caméra ezo filmer ngai. Mais beaucoup de place caméra on peut exater mais azo souffrir penza pona ye eza caméra ezali akopanzer mususu ba papier peint banini aluka ba caméra donc signe des choses na ebisine ezaka méfiance exagérée difficulté à couper sa confiance dans mutu expliquer bazo saler le complot ba makita difficulté à pardonner incapacité à se mettre en question et désir et à toute puissance. C'est comme un traitement nini pour naba paranoïaque. Traitement ils ami balé. Ba psychothérapie d'abord. Psychothérapie on est allé que aux hommes na psychiatre to ba psychologue bozo solo là na ba séance pour bala ki sao que makambozo kanisi za faux. Ba idée aux hommes pesa ezamabe eza ya soloté par rapport à la réalité.
Et puis, prise en charge, il y a neuroleptique, hein, ici, pour tranquilliser, donc, traitement neuroleptique. Hein. Voilà, psychiatre, par rapport à façon pour moutonner sur azana traitement. Donc, psychothérapie associée avec la prise de neuroleptiques. Hospitalisation des naïbissimino et ça s'imposer, ceux qui ont commis danger pour na yomoko et puis pour na batumsus. Bande qu'on a beau que paranoïaque baza basali ba dégâts mingi. Naïbité ce bozo se rappeler na médecin moko azo qui moi sina ba na bakoti na bato bakei. Pour naïe azo éviter que mon kilo baby côté azo kende n'est bien. Donc exemple eza ebene. Si vos complications pour na bateau bazo be la maladie ezanine. Donc mingi eza mibali. Donc mingi ba komaka abus à dépendance d'alcool, mingi ba komaka na isolement social, mingi ba ko suka penza na psychose paranoïaque. Donc ba comme penza maladie à minute muto à moment. Si vous conduite à tenir devant les troubles des personnalités paranoïaques ou comment gérer la personne paranoïaque. Wana ezali conseil ya suka nde noko gérer mutu soki oyebi ke aza paranoïaque ezala na ndako ezala na musala. Il faut éviter la discussion floue. Ce qu'on a devant paranoïaque, éviter la discussion ya floue. Ce qu'on a le banaye, le bakane makamu clair, net et précis. Pour ce qui est flou, aux OPC temps, ab bandako boule n'andenge nae. Donc, il faut adopter des discours clairs et précis. Éviter de se justifier. Il faut s'exprimer toujours avec clarté, ferme et précision. Donc, dès que nous avons dit zala clair, zala na précision. Si vous avez la critique paranoïaque, la critique militaire. Que ça les menace, pour ce que ça les menace, à comment les sous kanisa makambo ebele pour azar au babena susceptible. Moni do assez vexaka noki. Azar la confiance en tout déjà té, donc il faut pas que lukal sous makambo est déstabilisé. Il faut éviter les erreurs. Makambo fait à la claire pour paranoïa sur la moni au l'erreur wanande abimisi makambo nyonso maladie né il y a ba procédure au balobi azar procédurier. Donc à porter aux plaintes à kende po mingi comme naïbsi no kebaba to mayele aibi ba droit nae aibi loi donc à ko bemo penza ti na suka. Donc, aux akandenge na ibsabino ne bandeli ka ebiloi donc pour nae monde mon beza contrayer. Donc paranoïa par exemple ceux qui beaucoup de mutu na fait façon de présenter il faut être clair. Pour se représenter clarté et pas bateau à cause la vexé et puis à kokanisa aux zones go kitsae à kokasa aux zones go kitsae donc ou bien aux zones na connuirie. Awa ezaka bon ezaka makambo ba conseil kaka répétitif hein. Oh bazoloba bande ko nanga pona ko sikisa makambo ya malade ba bengi paranoïa na ibsibino baza bato baza na méfiance makasi baza bato baza na confiance na mutute baza bato bazo kanisa ke mokil mo meza contre bango kande bato bien bato nyos baza mabe bato nyos bazo ngaba nuire bango bato nyos bazo nga échec na bango wana de ba signe mingi ya paranoïaque mingi za mibali et puis mingi ba sombra kan alcool pona ko compenser moi faiblesse au bazana mona psychique. Si vous bandeko psychiatre mon commune Patrick Lemoine a étudié la faille psychique, il y a bateau bazo gouverner biso bazo diriger biso. Ba monstre ba héros a comment livre et ça a 304 pages. Si ko a sali ba portrait il y a 19 bateaux oyo bazana malade. Conclusion de bandeko na zanine que tous les tyrans, tous les dictateurs sont des modèles de grands paranoïaques. Pour naïe ba dictateur non se basa ba paranoïaque. Ba gourou non se basa ba paranoïaque. Naïpté so bozo se rappeler na makambo ile kai bamboule l'équipe suicide collectif. Oyo gourou moko a entraîné ba nyonso ba ko kufa ensemble. Eza ba paranoïaque. Pour na monsieur yo Patrick Lemoine a le ba dictateur non se basa ba paranoïaque. Ba dirigeant mingi pe ba dirigeant biso bazana mo folie wana o ba bengi paranoïaque. Atangi ba Alexandre le Grand, Churchill, Louis XIV, Hitler, Charles de Gaulle,
Lénine, Mélenchon, Atangi, moi et Belé, Oyo, au moins la cas très à personnalité, Batnyoso Bazana, jugement Mabé, Makabisona, catastrophe, Bazana, moi, maladie au Babengi, Basaraka, moi, délire, paranoïaque. Voilà, bande de Konangaï, na Sukisi, Awa, na émission à l'élo sur délire paranoïaque, na personnalité paranoïaque. Na kosouk saka ni mama nanga bana ko episangai, na kitete là, papa dembaki de kama nyamase. Donc, nzoto kolongono et de kilo so nyamana mbisi. Kima ezana banda kuna biso, nzamba batela biso. Ekomba la sima. Merci.